Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Mbote. Tikate nkolo nzambe na nguya apambola. Apesa kimia na kati na mabota. Bozali bongo na kati na chaîne na bina ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Esengo mingi ya komona na binono lisusu na mokolo ya lelo ya saba ya lelo. Na bongo na oyo nana sabone te obanda ko sabone kaka wana abonnement okoma membre pona kotumba la chaîne na bino ya bino basanto. Chaîne na bino esengeli ko partager ba message oyo le kaka ko kabola yango batu ba yamba yango pe ko tshaba commentaire. Pona ko sabone senga ke loko te, ko fute loko te, mbongo te. Mais ezali pona lokumu na nkolo ezumasia musala na yo po sala yango. Soko sali o partager o kabuli maloba na nzambe na bato ezali pe yo po te ile loba na nzambe. Balinga mi bana na nzambe ezali bongo ngai prophète na bino bomoni liboso na bino nde prophète Pembele Aziza. Pembele Aziza. Nkolo Yesu Masia nzambe na nguya atinda nga liboso na bino pona ko sakola malako na ye nde maloba na nzambe. Na bomesano avant toujours to continuer pe ko sala misala na biso esengeli ko zongisa matondi pa ina nkolo Yesu Masia apambola yo pe apambola na ngai prebande ko mosusu to bondeli na kombo na Yesu Masia. Yesu Masia mo konji na ba konji. Okumbama, ochanjolama, onetolama, pozali malamu. Na pamboli yo, pote yo zali nzambe na nguya. Me na sengi bolimbi si pote, na ngonga oyo, moto azali moyenge bene liboso na azali te. Pampate no bazo tala, pe bazo landa, bazali basumuki pe ngai moko oyo poninga na te ya nazali mosumuki. Kasi tatala tanga mobimela kwa bakolata kelamba. Inspiration na ngate mbe inspiration wuta na yo, makanisi na ngate makanisi na yo. Na pesi direko yo liboso na maboko na yo tata na bampate na yo nyonso bakolanda yango tata tikate yo moko okamba yango na kati na nguya molimo santo. Inspiration, sagesse pe intelligence ewute epai na yo na pamboli kombo na yo na kombo na tata ono puissant na lobi bongo amen 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 amen. Balinga mia bana na nzambe bikela mna Yesu Masia tozali na mateya na mokolo lelo. Mateya na biso na mokolo lelo ezali na mokanda ya Proverbe. Proverbe chapitre 9 verset 6. Na bandeli mateya na biso ya mokolo lelo ezali na mokanda ya Proverbe chapitre 9 verset 6. Na bongo na kotanga makomi na kombo na Yesu Masia na tangi makomi. Elobi nini? Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marcher dans la voie de l'intelligence. Parole du Seigneur en ce jour. Na bongo na kotanga makomi lisusu na mokanda ya lingala. Na Biblia lingala ezali proverbe nde babengi yango batoli. Na tangi bongo na kombo na information makomi lobi boye. Botika bizaleli ya bozoba boye bokozala na bomoi ya kitoko. Bolanda nzela ya makanisi ya malamu. Makomi na nkolo Yesu Masia etangami na bino lelo na moko na kombo na Yesu Masia. Amen. Balinga mi bana na nzambe bekela na Yesu Masia na banzi boyoki makomi na nkolo Yesu Masia ndenge etangami. Eza kosengama na yo mutu zalaka distrait, yo mutu landaka tamu susu zo landa mateya tamu susu bouger. Zalaka penda concentré pour na koyo kwa mateya na nkolo Yesu Masia eza très important pour na yo. Mateya ezali lobiko, ezali bo moi na kati na biso bato. Pe mateya pe ezali susu kufa na baoyo banandi yango malamu te pe bato bakoko ekoki koboma parce que mateya ezali lokola mbeli ya mino mibale ezokisaka pe ekoki kobongisa. Mais nkolo Yesu Masia aye po na bo moi. Aye pona lobiko, aye pona milimo na bato ebika. Soki chaque dimanche bozolanda mateya ezali pona kolakisa bato nzela. Yango ezosenga na kati na pate moko na moko
ndeko na Yesu Masiya mateya na oyo eleka kobandelaka yango koyokaka yango eza na mateya oyo ezali ta mosusu kosunga yo na makambo mosusu oyo yo moko oyo oyebaki te elakisi yo nzela mpe bobosana te kopartage bokabolaka mateya na Nzambe kabola bandeko banda kosala mosala wana ezali mosala na Nzambe ezali kopanza sango malamu na nkolo Yesu Masiya pe quand même boyemaka c'est très important na kombo na Yesu Masiya balingami ya bana Nzambe boyoki mateya boyoki yango ndenge tangami thème ya mateya ezali quitter la stupidité, lâcheté et naïveté. Na bandeli, thème nango ezali quitter la stupidité, la lâcheté et naïveté. Na lingala, bomoto ekufa bozoba kobimana yango. Bikelango na Yesu Masiya bana na Nzambe na banti boyoki mateya mokolo lelo ezolobela na stupidité elingo lobake ozali stupide na mokuse lâcheté elingo lobate ozali lâche naïveté elingo lobate ozali naïve na nyonso wana soki tosangisi yango elingo lobate moto azali na bozoba azangi mayele. Na français babengi yango bêtise, bourde, idiotie, lokola idiot, imbécilité donc lokola oza imbécile, ezali injure te ke bafingi imbécile ngolo bate ozana mayele ya mukuse. Niveau ya mayele ezalaka na 140, wana ba sage, 140 ba savant. Soko kiti ba misu bazana ba 110, wana mayele yali. Soko kiti na ba 80, ba 90. So komi na ba 50 okomo kuma idiot akomo bengo dio soko komi na 25 donc na shuka babenga bango ba imbécilité donc mayele eza na se penda ko se inintelligence moto azangi mayele ya kososola azangi sagesse nde yango yo Nzambe nango ya yele lo pona koyebisa yo te obima na kati na makambo yo pona kozala stupide pe kozala lâche kozala naïf elingo lobaka te ke fotanga ba classe aussi si ba classe nde mutu okoki kozala lâcheté okozala stupidité te okozala naïveté eponi kelasi te eponi ekolo te eponi pe sexe te ozala roi ozala président ozala reine empereur ozala mutu amayele PDG ozala ministre tonani makambo yo ya stupidité na lâcheté na naïveté ezwaka bato mingi pe ezwa bato ebele pe yo mutu ozotala ngai eza na moment moko pe okomaka ke omoni penake mutu oyo pena moninga stupide pe yo moko omibengi stupide ke mutu amoni nga lâche yo moko pe omibengi lâche naki lâche et puis olobi ke naki naïve akosaki nga mpo nazangaki bososoli makambo oyo eponi sexe te eponi mwasi te eponi mobali te eponi pe ekolo te eponi race te stupidité ezali euti na Nzambe te po Nzambe azali oyo apesaka connaissance na intelligence Nzambe na nguya alingaka pe bato baza ba stupidité ba naïve te po epesaka Nzambe kanda po bato mosusu soka koyi na stupidité na ye to na lâcheté na ye to na naïveté na ye alobika ke na pesi mokumba na Nzambe pe mokano na Nzambe eza mokano na Nzambe te ezali satana bana na Nzambe kozala stupide kozala lâche kozala naïve ezali eloko moko ya bien te pona nini ekoki kopesa pasi soki ozali mokonzi na kati na mboka mobimba pays mobimba koko subir problème pona lâcheté na yo pour na stupidité na yo na naïveté na yo pe soko ozali membre na famille makambo mosusu ondima na makambo so sala ekoki kobebisa famille ekoma kosouffrir pour na stupidité na yo pour na lâcheté na yo pour na naïveté na yo pe na ndako na yo na bana na yo bakoki kosouffrir likambo pe yo moko okoki kozala pe base ya basouffrance ya makambo oyo po
oza stupide, oza lâche, oza naïf. Lelo souffrance wana ekomi kolata yo pe elati bato pe elati makamane na ndenge. C'est très important mateya lelo bana na nzambe fungola matoi oyoka. Eza molimo moko eza ko ronger bato ebele tina lelo yo. Bato mosusu bazali awa abotama stupide, naïve, pe lâche akufi nango pe ebomi ye pe memi ye na kufa. Mais ba misusu jour ami mona ki kazaki stupide, ami mona ki kazaki lâche, amona ki kazaki naïve, aresezisaka azoma yele mbala moko bite na kokosa makasu na makambo te na bime na kati na likambo. Mais mingi ti lelo bakosa makaka bazo kokosa makaka, ti lelo basaka ba stupide, ti lelo basaka ba lâche, ti lelo basaka ba naïve. Eza pasi na kati na bato oyo. Pote na kati na ekolo, so oza na kati na famille, to oza na kati na pays, to oza na kati na société, na makambo oyo, société ko souffrir. Pe famille ko souffrir, so ko memaka mboka, ko faire souffrir mboka. So oza ministre, mboka pe ko souffrir. Pona likambo oyo ya stabilité. Bana na nzambe, bikele mona juma, ezali molimo ya diabolo, eza molimo na nzambe te. Banani oyo bakoki komi benga baza ba stupide, banani oyo bakoki komi mona ke azali stupide, to ami moni peut-être yaki azaki lâche, ami moni ke azalaki naïf. Bato oyo bakwesama na ngambo to na likambo moko na sima ye ko sosola après. Bato basala berrer na vie. Après ye ko sosola après, aye ko comprendre après que non, il fallait pas dans une décision wana. Et memeli ye ngambo, et memeli ba désordre, ba misusu mabale kufa, ba misusu ba société kufa, ba misusu ba famille panzana pona ba décision ya stupidité. Bien-aimé en Jésus-Christ, maté, zaka teke o recevé bozo mbongo, bozo boté, makambo oyo ezako ronger nzambazo sepelate na kat na mokili. Oyo. Eza inintelligence kozanga mayele. Nzambazo mona bino lokola bazo bino bato ba stupide, bazo mona bino lokola bazo ba idiot. Bato moko bourde. Donc ti lelo soki yo omizungu sakate, soko zo sosolate, eza passe na kati na bomo ina yo pour s'en sortir. Likambo oyo. Et c'est tout un esprit. Le stupidité, lâcheté, naïveté, eza esprit moko e bloka bate belé. Pona nini, bato mususu bazalika bata oui, alobaka non te, kaka oui, na oui, na ye wana e memele ba problème. Pona loba non akokakate. Donc, et même là, il y a problème, et l'outil, il y a problème, qui n'a le pas de solaté, à comprendre te. Bien-aimé, en Jésus-Christ. Tozui na katina Biblia. Prophète Moïse, prophète, alingi kokende kokuta na Nzambe. Nzambe, oya kendaki pona 40 jours, 40 nuits. Akende kokuta na Nzambe po Yahweh asolana ya pese 10 commandements. Moïse atiki Aaron ndeko na ye Aaron. Oyo ba wutaki na ye en Egypte na bapasi ba lekana ba mer rouge, batambole na bazamba na bisobe na bapasi. Siko bakomi na ngomba oyo ke siko Moïse fo akende kosolana nkolo atikili mukumba, atikili église, atikili batu, atikili ensemble. Habisi botikala ngada ke prière pa ina tata. Nakende kosolana pa mais eyeba naki jourté oyo mikolo kende kosala pona te. Moïse a mati likolo et pa ina nkolo tel masala ki 40 jours 40 nuits batu bazelaka bamonaka yete azozonga te, bandimi babandi ko mirimire, peuple bandi ko mirimire, abandi ko loba bako na makanisi bango lokolo balataki musuni na makanisi bango bayibika ke Moïse ndenga ke kuna 40 jours ako vivre te, ako survivre te po azabi leite azane loko moko te, ako vivre ndenge seke akufi na ye. Donc azana ye chose na bomo ite na makanisi na bango kakwana orke Nzambe na nguya soki asimbi yo ozana lelo banakati na ye okobika kapote Yesu Masiya pe asalaki jeune ya 40 jours 40 nuits albiki moto abika kaka na kwanga te mena liloba na Nzambe ndi liloba sovaki ye Moïse ndenga kende ko gumela wana batu batikali impatience bataki patiente te bakomi bayi kotungisana ni
Aaron. Bayeli Aaron. Oh non, biso, non, le roi Moïse, azumwa na yete biso to baye na biso photo sala nzambe na biso mususu, photo sala nzambe na biso bikeko to créer nzambe na biso po nzambo ya yeto zo bate banda kenda abunga to bako. Aaron azara akomi stupide, lâche, naïve. Aaron au large de décision le bake non. Tala nzambe oya legisi biso na mer rouge. Tala nzambe oya wutsi biso na Egypte legisi biso na biso be na bakamade na ndenge to katsema ye rouge. Nzamba se mikamwa ya minene akati ebale na beteni mibale makamo si pe alesi biso ba mani na kati na désert. Kaka nzambe oyo to bungwa na to bungwa na to la nzambe mosusu to ke sa nzambe bikeko ba telemilier ndeko akoki kozwa décision te. Ceux qui besoin un chef na kat na groupe azora décision te ako se décider te et ça passe. Même na bamboka na ba pays sur un chef qui n'arrive pas à décider, c'est difficile na kat na mboka wana et avancer. Aaron a commis lâche stupide, animi makamboyo. Batu basala kinini. Nana ngwa zana wolo, ayena wolo. Nana ngwa zana chaînette, ayena chaînette. Nana yana bakra, ayena bon. Nana yana ba yena ba biloko na ba wolo nyoso ba sangisi nyoso mutu na muna wolo Aaron zo mona makambo nyoso na misu na ye. Ba sangisi yango esika moko pa bro. Ba se fondre yango ba sali vodor. Nekeko. Batu oyo ba wuti pa ina nzambe na nguya o ba moni makamusi kaka batu wana bakiko sambela ekeko. Bakomi ko betele kutu ba danse, bakoma ko bina, bakoma ko yemba, ba chorale, ba ekeko bango basali ba olo ya bango moko basali ekeko botala mutu ndinga zali tala mutu ndinga zali quelle lâcheté, quelle stupidité, quelle naïveté. Arope zoba azoko kolobate Moïse 40 jours ekoki ndenge azonga kitanga zongi Moïse koya ye amoni peuple ambiance ba danse ndenge na ndenge makambo ndenge na ndenge. Alors, Moïse a kamwe. Abi, qu'est-ce qui se passe? Or que Moïse, kuna pendenge, akutana na tata, yawe na bibele, Mozart na likolo na se, nde apesa ki les 10 commandements. Aye nango, na 10 commandements, na mibeko. Oyo nenge peuple akotambola, aya kokotabo. Quelle ambiance! Abengi Aaron. Qu'est-ce qui ne va pas? Yo tikala ke na peuple yo likambo nini boyo. Aaron azoko kolobate stupide. Aaron lâche. Aaron abimi naïf. Avant de ko kas bango batu balobaki kaka oyo umeli bango kaka wana o kaka boye bango batu balobaki yango ngai moyena loba ezate. Alléluia. Et pas Moïse atombokaki alobaki ba oyo baza poro nzambe na nguya baleka kotoyo baza oyo baza pora nzambe na bango bikeko batikala kuna ba oyo batikala ki kota banzamba bikeko. Moïse atindi ba oyo bayaki pa ina nzambe na nguya beboboma bango babomaki bango. Yawa alinga ba lâcheté, alinga ba stupidité, alinga ba naïveté. Tala likambo oyo pona kolakisa ke naïveté na lâcheté na stupidité ezaka kaka te ko zoba omuto tanga te mosali na nzambe pe ya munene oyo boyoki mosali na nzambe ya munene meme na kati na mangomba meme na kati na l'église ba stupidité ezali na kati na mangomba tozomona tozo vivre pasteur na prophète na makaba akomi stupide na kati na église kumotambola na ndenge moko ya malamu te mais pasteur tout prophète azoko décider te azoko kozwa décision te pour faire marcher liloba na nzambe nde stupidité yawa linga kabatu ya ndenge wana te. Un bon chef c'est celui qui commande, un bon chef c'est celui qui dirige, un bon chef c'est celui qui prend des décisions. Chef malamu oyo azoko ba décision, chef malamu aza oyo décidaka likambo elobi salami te mais oyo chef baloba boy donc obimi stupide. Bien-aimé en Jésus-Christ. Stupidité ezali nini? Ezali loko moko oyo bazo sala likambo. Ba olakisa likambo. Mais yo koka ko décider te, yo koka ko lobate, mo kaka omirimelaka na cessé, olobaka na cessé. Okomo ko mirimela soki batongo bato ba lobela ko makomba ba mona nika bo pum. Okangi monoko. Mo yo lobeza te. Okomi kaka okomi ko loba na kati na se
Proverbe, chapitre 25, verset 8 lobby. Vivre sans miraille, c'est vivre sans protection. Donc, ce qui est vivaka, aux en garde faute, aux en protection, aux vivre le quoi mutumoko, aux akara les cas de capacité, stabilité, aux en protection, aux protéger. Stabilité, elle est comme moko yamabe, kukoleka. Bana nansan bébé kerem ne sumasia, makambo ya naïveté, na stupidité, mingi le loyo. Mingi lelo bazo ko payer trop cher. Mingi lelo yo bazo mona makambo ba sala pe zo sala mati lelo yo mais bazo zoma yele te. Bazaka toujours ko kosama toujours kaka na mubulu. Bana nzambe bikele mona yesu masia. Tozwa tata oyo babengi kombo David. David un grand roi. Roi monene boyebi David asala ba makamu si ya ndenge na ndenge. Mais David a salaki mbeba ya kobima na mwasi ya batu ya iri. Nenga bimaki na mwasi wana yawa lakelaki ye mabe. Alobaki na ye malgré osali makambo oyo mais péché na yo kozala impunité. Lokolo yo bimi na mwasi ya batu na kobatama mais yo na basi na yo bakobima na bango vis-à-vis en public. Alléluia. Mais salami nini na bilakeli wana. Soki tozui na 2 Samuel chapitre 18 verset 1 à 18. Et puis, toujours, 2 Samuel, chapitre 19, 1 à 8. Tokangi, dans parenthèse, ya makomi wana. Bala nanzambe. Et salami nini. Mwana yos, David abota. Mwana na yemoko. O babengi Absalom. Absalom, abaloki li tata na ye. Abaloki li tata na ye. Abaluki li tata na ye bokonzi. Absalom komi roi. A côté li papa na ye na kati na mboka Israël. David amoni passe. Amoni force mwana na komi nango David tout la moshi ya zaza kimi. David o muto makasi. A kimi na basoda na ye. Et le connaît salami. Absalom a komi ko zo basoda même ya basoda ya papa na ye basoda ya David ba komi ko kende pa Absalom. Ba koti na bango na kaya Absalom ba komi ko abandonner David. David a commencé déjà à âge avancé. Tant au moins à côté frappe n'amboka frappe. Ba soldat à David ba montre que non, faut te protéger roi na biso parce que na tant on a kala sur guerre c'est-à-dire ba protéger ka roi. Mutali boso ba protéger bango ba bando bunda so bo boma biso mais roi boko ko boma il faut ba protéger ye. Ba kamati ba kimisi David ba protéger David. Ba peuple ba meki ba bunda ba kokate. Ba soldat ya David ba kokate Absalom azui reine. Tango batu ba moni ndengwana Absalom batu nyosu na sima ya Absalom ba baluki na bango David. Mukilio yana makambo ba baluki David abundela bango bitumba. Wa longisa bango bitumba na ba Philistin. O makamane ba baluki na bango ba komi na bango na kote ya mwana na ye nani Absalom. Mwana lokola akomi sikoyo ami moni bokonzi za loko mabe. Lokola moni ka komi mokonzi. Mwana sali nini? Alati bokonzi nyos tu abandi kosala nini. Azubasi ya papa ne lokola papa kimaki. Azubasi ya papa na ye nyos lokola David akena basi ebele. Abimi na bango en plein air, en public, batutu ba otala. Ndenge kaka nkolo alobaka na makomi. Et Samuel a David wana mutasala yango shikona ni mwana na ye moko propre. Batu ba otala. Ao bima na bango, asali na bango ba rapport na misu ya batu. Pona nini a humilié papa na ye. A komisa papa ne pena se. Po bala alaksake papa na ye bokonzi za shute bo yende mutakomi bokonzi. Yoka jusqu'à ce niveau là. Mwano yoboti. Akiko sado biloka ni yo tant que papa okolobanini. Anasima atinde les sources ba soldat ba poursuivre papa na ye abibobo melanga ye. David baza ko kima se ko kima bamboka na bamboka. So ba kimi ba ya mboko yo Absalom komi peni na ba soda na ye. David ko kima mbangu na mbangu. Ba soda ba kimisa. Lokolo bazaki susu ebelete. Lokolo ba soda bazaki ebelete. Donc ba komi ko boma ba soldat ya David. David penza donc lokolo déjà azalaki susu pena ba makasi ya ye moko te boy akomaki déjà mokolo
bana na nzambe bekela mona Yesu Masia David amoni passe leki amoni souffrance leki o ndi bato bazo kufa nenga zo kima David asengaki pa na nkolo nzambe nde epai ya bondelaki Psaume 3 oboyo ka Psaume 3 ezalaki wana pona mwana na ye ndenge azolanda aboma ye. O Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Et Yahweh bayinanga baye mingi penza. Mingi bazali kotelemela bayinyango na mwana na ye na troupe na ye. Bangonde bazali kolanda. Tango abondeli prière wana nzambe na nguya yoka kakaka. Ayoka ki David. Bana nzambe Absalom azo yana kata troupe na ye. Siko bakeko bakimisi David bakeko tike na mboka. Ba soldat ya David ba yepo ba contre troupe ya Absalom ninge zo landa. Ki toke de ko kalango kota mai papa zanda no ba bombi papa. Mais yoka maloba ya David. Stupide. Maloba stupide. Maloba ya lâcheté. Maloba ya naïve. Oh, nenge bozo kende wana bobo mabatu nyosu me bobatela pe bobomba a Absalom. Absalom bo touché été. Oh, est-ce que ça n'a sens? Moi, nous avons luka bomayo. Moi, nous avons luka saloma be. Alubio ba protéger ye, ba protéger lenga Absalom. Si ko troupe ya armée, mutazai ko dirigeant monani, Joab nde ye azaraki chef de corps d'armée. Donc, chef d'état-major. Yende mutazai ko diriger tout. Alandi ko David ti albi vio yazo déliré. Biso tout sonyo koma ba kena zamba. Le corps appelle prière à David ezali ko sala. Na kat na combattre bazo bunda na kat na bitumba. Erreur Absalom azaki le cola cheval. Akangami na nzete me miye le cola cheval a terminé le nzete abandi ko diembela zo diembela jo akomi wana tanga akomi baye kokuta Absalom akangami na nzete. Eh bien c'est quoi tindi mi bioka bibo bomaye ndeko muso yaki na mopanda te papa na yelo baki to bomaye te jo asabi bobo maye abi papa na yelo baki to bomaye bobo maye bakamati babomi Absalom et puis Absalom akufaki. Alléluia. Bien-aimé en Jésus-Christ, ndenge Absalom akufi Nenge Absalom akufi bango bazongi tango bazongi sikoyo ba yena ndaku be ukuta David atuni bango bonne bi guerre to longi guerre stili atuni yoka makaba tuni bongo Absalom aza vivant ba bombeli bo bisaye ba bitata na sima be bisike Absalom akufi na kata guerre ba bomiye. Alléluia. Bien-aimé, David butu mobimba musana ye kolela. Aolela nani Absalom. David abimi stupide. David abimi lâche. David abimi naïve. Batali butu mobimba. Absalom wana nanga. Absalom nangaye. Absalom na kokende wapi. Oh. Joie baye kukuta bo. David aboy kodia. David azolela. Même si mais viens au roi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez comprendre? Moi, oyo, arizo luka boma yo. Moi, no ya bimi na basi na yo na plein air ya bato. Moi, biso tozo kima pe basoda mo ba kufiste ko kufa. To tika de belete, to za muke. Biso tozo protéger yo. Siko moi na oyo azo luka boma yo azo tika yo te. Sika to ki ko kuta ye na position ya faiblesse. To tika ye Uto bomaye, mais moi dans ce cas, voilà, biso, photo bomaye, parce que to bomiye te akobomande biso. Siko yo, donc ozole la moine na yo, ozaro mabe, pourquoi? Parce que yo linga ki biso to kufa to sila, moine na yo nde Absalom atikala, nde wana omoni bien. Siko to bomiye ozole la, donc olinga ki biso donc to sa tina moko na yo te, donc to sa tina te pa na yo, donc o eza important et par na yo, eza moine na yo azana bomoy. Aussi longtemps, moi, non, je suis un salon mabé. Mais roi, non, to baye. Non, mabé. Donc, à faire, les allants, soko les sous. Soko lobby les sous, ne vous allez, to tikiyo, to ko tikayo, soko okufa, babu mayo okufa. Le cas David a yaki sous. Naba âge, penza ya bouchen était, David a kragi mono. Donc, David a bimi stupide. Bien-aimé en Jésus-Christ, mingi, oyo na kat na bo moyi na bino.
Kaka bato bazo sala mabe bato ba vandela yo bato ba vana kaka yo komisi bango bo camarade kaka bato yo o intervenera kaka bato yo protégera kaka bato yo bazo sala mabe bato bazo vandela yo bato yo bazo nyokola yo kaka bato yo komisi ya yo baninga na yo yoka David pona mwana na ye azo protéger mwana na ye que a protéger ba soldat donc mwana na ye azala vivant bato mususu bakufa bien aimé en Jésus-Christ mingi tozo mona awa pona intérêt na ye pona bana na ye problème ezate oya ye baza oya bato mususu nde problème quelle lâcheté ennemi aza ennemi même mwana akauza mwana na yo yo boti mazoduka boma yo azo soko za mayele te suka azaki mayele te suki David azaki na basola te ba ngako boma ye bango mais yazo protéger loko oyo aole la pa lelipe mais moi na aluka isuka kutana kana ye ne a éliminer quelle stupidité pour le connaître ça qui stupidité bana na nzambe stupidité oyo na naïveté na lâcheté et ça na baté belé bato mususu ti bazo comprendre tel mais peut-être P David na ba âge nexa kola ki akoma ki moi mobange akoma mobange peut-être na ba moment wana yangwana mais na David to yebela ki David akala peut-être alinga sala ngote. Bien aimé en Jésus-Christ, mais si vous avez dit que vous avez souffert, vous avez dit que vous avez parce que papa n'a tiré la soda de bien aimé en Jésus-Christ, il y a une décision. Et c'est que le jouer yango. Et c'est difficile, mais jouer yango. Il y a beau jouer, ça soit des décisions difficiles, mais il faut que des décisions. Parce que batala ke bapasio balala na bazamba bazo kima mboka na mboka tsuku bayuka absola zo ya bango ntambi balala kate bambango kokima bapema basala basola bazo kufa bango batela ba non le koto mona na ye foto sira na ye makambo sira mais papa na ye aboyi voilà ozomona likambo moko penza oyo ezobebisa libota to ezobebisa famille bato bazoloba kati na yo lingi kaka likambo wana econtinue bato bazobisa ke mutu oyo to likambo oyo mutu mutu azobebisa makambo yo lokola aza mutu oyo ezoproche na yo bokopera na ye bosola na yo okoma koprotege ye okoma bato bazobake non quel genre de lâcheté quel genre de stupidité naïveté. Il faut faire très attention parce que mutu yo yo protéger lobi akobalukila yo okoloba nazali ko protéger ye nazali ko protéger na makambo boye mais na likambo boye lelo yo abalukila akobalukila yo pa bango bazandi ngwana c'est tout un esprit bien aimé c'est tout un esprit soki balobi loka likambo yo koma kondima nyonso okoka koloba note okoka koloba boye te bako monelaka yo bako sakanaka na yo na kati na vie bien aimé oza na camarade oza na collègue oza na ami na musala ou wapi amonela yo oyo ya lobaka kaka yango yo lobaka kaka oui okoka koloba note oyo koloba kaka nui mususu oza na camarade akoma ko impose makambo mususu oza difficile pour ndimo kuma ko ndima kaka pona ni ko banga suki nini kolega olobaka oui donc okoma muumbo ya mutu jamais oloba non bamsu ba kosomika po non nga na comprendre na ko koloba na ye non te na ko okoka koloba non te ndenge nini po za mutu nzamba pesio bokasa pesio monoko apesio pe connaissance mais akoka koloba non te andima kaka nyonso mais ye moko kaka mutabane ko abane ko loba mais ko loba na ye ya ko miri kana sese bako tinda ye mona batu muso asa lembi et pas ya uti ya lembi aza malade mais mutu moko ye amina ito mutu moko akombana ka ye kaka kende bwenze sombelanga boy ata lembi ata sa akoloba note bindima kaka ndimi tant okende na nzela comme loba vraiment ye alingo tinda ka mona teke na malade vraiment je comprends ngana sa malade penza mais osa zoba ola stupide. Pourquoi le baguette? Pourquoi le baguette? Et dans la bateau, ba stupide, ba le barakara, na présence à mutubo, a le rien. So que mutake kaka ne se ramène le yeah, ne vraiment kamba sadinga pena donc. So, mais le bateau vous allez voir. Bonne naïveté boy. Bien aimé en Jésus-Christ, ce qui t'occupe dans 4 na makomina 1 roi, chapitre 20, verset 1 à 6. Tozui roi Akab. Roi Akab azali roi monene.
azana ndekone mususu roi mususu azana mboka ya basyrien roi Akabe azali roi ya Israël et puis roi oyo basyrien komone Ben Hadad bien aimé yoka histoire malamu Ben Hadad lokola aza roi ya mboka mususu ayebisi batu bakende koyebisa roi Akabe roi ya Israël ke boyebisa Akabe ke bana na ye baza pe bana na nga basi na ye pe baza basi na nga ba or na ye za pe pa ba or na nga ba ngombe na ye pe za ka ba ngombe na nga ay ba peza ya nga donc bilanga na ye pe ay ba kisa ya nga banda ko ne peza la yang ezaka ya nga roi Akabe ola lobe non yanga eza yanga ya yo eza yo ye palbi ezaka ya yo abi oui boyebisa ye eza pe kaka ya ye do basi na be bazaka basi na ye ndako na nga pe zaka ndako na ye bana na nga pe bazaka bana na ye makamane bien aimé boke baka na ba piège ya maloba mosusu bato mosusu baloba na kati na mokili ba piège zali na maloba ya bato mosusu baloba na bato azoloba no makambo mais azana ba langage codé et puis azana ba langage piège ou ekoko rendre passer et koko faire souffrir yo roi Akabe andimi bindima ni malobi kaka peke nyoso zaka ka yo mzo zaka voiture na ngeza voiture na yo non jamais olobaka makambo oyo voiture na yo za yo eza ya muninga na yote o ndako nanga kele kana ndako wana kele kana ndako nanga za peka ndako na yote non jamais na langage oyo ndako na yo za ya yo eza ya muninga na yote kende bo mwasi nanga za ndako mwasi nanga peka za mwasi na yo okabi mwasi nanga za mwasi na yo mwasi na yete mwasi ya batu nyoto aza ya yo jamais na kati na ba langage o batu mingi ba kwesome na kati na ba langage oyo. Bien-aimé en Jésus-Christ, roi Akabe andimi makambo et l'équipe a quelques jours boy Ben Hadad atindi batu ka batu wana tindaki boye bisa Akabe lokola mwasi na ye pasa mwasi nanga basi wana nyoso fa bakoma basi nanga ye atinda bango lokola bana na ye baya bana nanga no mona kaya na bana moka bonzenga ya kitoko bana wana fuba ya pe bazokoma bana nanga lokola ba or nanga donc atinda biloko wana nyoso tu ezokoma pe yanga et puis bilanga na ye pe bilanga nyoso oya ye za yanga donc nazo so nyoso atinda bomengo nyoso po bomengo wana pe za yanga Akaba moni yango lokola liseki ezali sekite eza penza Ben Hadad asu sala ngona menace na ndenge ya solo aolo bango pena ndenge ya solo ko Akaba moni yango lokola liseki ya blague te bato baye babi non roi le biso ko tindi te donc danger do faut tinda po yondi maka undima ke biloko na yepe biloko na yo ya ezape ya ye undima lokola undima donc faut pesa menace termele ki trop Akaba talabi non ngara ko diba biloko te na kundi mama kamusu mais pas jusqu'à là na bana na ngali oyo ni to bakoma bana na ye po abi mana ba na basi na bakoma basi na ye na bana abi non ça c'est trop ça stupide oza stupide Akaba oza naïf oza lâche parce que ndima eloko moko ba ko ndima te tala lelo yo asali nini Akaba abengisi batu ya mboka abengisi ba konti ba sage albi kambo oyo nazanga ki koloba maloba malamu epai ya Ben Hadad nasala ki erreur na ndima ki biloko na ngai eza pe ya ye basi na nga pe baza pasi na ye bana na nga pe baza ka bana na ye biloko na ngai eza pe ka biloko na ye siko nga na kansaka ndenge na loba kaka pona loba boye ekoleka ndenge wana akomi siko ko memango pena na réalité ke na pesa basi na nga na pesa bana na nga biloko niso koma bozo mona maka bato batalibi mais yango yo pe papa pourquoi que ne ko ndima biloko yo pourquoi signer ba contrôle ke baka soko za mokonzi na mboka ke baka soko za ministre ke baka soko za gouverneur ke baka soko ozali député bisignela te bindimela te po ba contrat mosusu na bindimela mosusu un jour koko balukila mboka un jour koko balukila pe ba na yo ya yo parce que bon ndime loko moko bidu momona ko ba aventure ba to ba ko mo na réalité voilà le problème bato batalbe non ko seda ngote
kopesa mote ba yo telemela lâche po ya ko décider te ko le décider ba décider na place na ye mokonzi roi ba bi non okopesa mote tellement bande ko ba ye ko zo réponse ba bi bon o lobi nini parce que Ben Haddad a sengi biloko tout faut pesa et koma ya ye siko yo lobi nini o décider nini abi oh abi jamais boye bi ça na ko sala mote lo ma kamsu na ko sala mote ba bien bon ba zongi ba ebisi Ben Haddad abi oh amboyi ha aomona ma masala ye abongisi troupe ba armée faut batake Israël batake akabna batna yo prophète moko nzambe na nguya lokola za nzambe intervention à intervenir atindi mosakoli prophète moko abimeli akab ayebise ke kobanga te na ba menace oyo pa motema mabe ndinga na ba menace oyo bobanga te bokinde kotake ye mais Ben Haddad akina makasa kwa sababu akina 30 yemoko Ben Haddad ya roi akisuna 30 roi akaba zolenga bi bokinde kotake bi nana kotaka bi yo lokolo zaka naïve lu zaka olenga ka obanga ka bango zala shikende yo mtu kotake abi na bi kende nzambe na nguya bi kende kotake mais soko kotake ko lim soko moni Ben Haddad kotika yete donc jusqu'à ce que à tranchement na faut si na ye nzambe mutalubi ne wa kende bokolonga Ben Haddad Akab lokola yo kende ngwana a mené guerre contre Ben Haddad a luki Ben Haddad frappe Ben Haddad a tali bo frappe tellement de gaki trop lokola lo boko na nzambe pezalaki allez tout la mouisse Ben Haddad akimi lokola chevaux a bendani défaite totale bazongi mosako na pesa ki maloba na Akab kobanga te bokolonga mais soki bokangi Ben Haddad botika yete bosila na ye parce que so bosila na yete un jour et vous avez le problème bien aimé en Jésus-Christ bateau batenemela bateau oyo batenemela ka balash na ba stupide bateau bazana esprit moko soko akoma kosaka na yo soka amonela yo akoba monela ka yo kaka atandenge nini balashaka mutu te bakotiko te babanda kubuka yo kaka po bayibi yo ke okokano koloba te bayibi yo kaka kozaka no lâche bayibi yo no kozaka naïve bamonela bango yo bayibi yekuto soki bamonela bien aimé bakotika ka yo te po bayibi ke okokano ko décider te okokano ko décision te okopesa bango mapapu makasi na makasi bien aimé basali nini Ben Haddad ndenge bakina batu na ye batali balibini tout ça ce qu'on ndenge batu ya Ben Haddad bakuta na Ben Haddad balibi Ben Haddad omoni Akab ndenge azana akane lâche aka stupide pe aka naïf siko to sala ndenge ni to sala stratégie moko biso to kolata saki alléluia wana ezalina 1 roi kaka chapitre 20 verset 7 à 43 wana tokomi kote kuna bien aimé bakosani balibi Ben Haddad tokolata basaki tokosala neti tona bapasi neti babola tokobimela Akabi toyebi Akabi bien soki tobimeli ye aka lâche aka ne stupide aka naïve andima makambo tosala ye ata tokosi ye ndenge tona akosamaka ne facilement andima tomeka na stratégie akondima toyebi bango bien mpo baa bato moko baa bato ya miséricorde bato moko balimbisaka ata bosali bango mabe balimbisaka ata bobeti bango balimbisaka bango kaka doko yoka kaka bayukelaka bato ngolo faut faire très attention bien aimé na likambo oyo mpo na nini bokoma kaka na kati na bino oh non moto soki asali yo mabe kozongisela mabe na mabe te bible elobi ndenge wana te na cadre ya yo komonela bazomonela yo eleki ya trop ekomi opesa na nzambe kanda mais yo soki okomi kotiango na kati na bible non mpe bible elobi bazomonela yo bazosala makambo nene mais yo kaka o bible moto elobi boye omoni kaka totika non pas jusqu'à ce niveau là balobi baka na miséricorde ya trop. Donc ça veut dire bakolia yo bana na yo bale yo mwasi na yo mais yo olimbisaka no kaka yo no oyoka na kwa yo otonda na ngolu yo nde otonda na ngolu koleka nzambe yo nde otonda na kolimbisa koleka nzambe bien aimé en Jésus-Christ il faut faire très attention à bateau yo
parce que ba yebi faiblesse na yo soki ba yebi yo ke kotoko no kolobate ba la ko sakana na esprit na yo ne ba sakana esprit akab ba la ki pe ba saki ko ba kiko ba biblia kaba tala na ba saki ba bi abi bin ba na bi biso to ye awa to ye ko senga bolimbisi o batela biso roi na biso ninga kima wana soki un jour kuta na ye o boma yete nani o Benadad akabe atun c'est mon frère yoka abi mais c'est mon frère asaka na vie en vie abi oui aso vivre abi c'est mon frère mais bo yebisa yaya yoka yemoko akomoko bengi sa ko bo yebisa yaya c'est mon frère ben oui na poso na ye na mona ye bandeko bazongi ba yebisi Benadad to yebisa ki yonini alobi kutu yo za frère na ye azosenga kutu yo zonga kuna kutu bokuta na yo na ye donc toyebisaki yo nini azaka lâche et puis akondima na ye ata bokosi ye toyebi ye bien aimé en Jésus-Christ faut faire très attention na kati na bongo na yo kati na vie na yo ndenge pe basalaka yo kaka boye ndenge basala yo makita po bayebi yo bien kaka boye bien aimé Benadad aye tango aye akabe ayambi ye ba bijou bakamane amatie kutu na char oye aye na ba cheveux na ye baba na kotambola la commission pe pire ye ko abi yuzo mais boni ba santé bosane ke muto ya sako luka boma ye muto aluka ye na makambo or ke mutu oyo zo mema na kati na char oyebi motema na ye te oyebi makanisi na ye te bango bazali batoyo ba nyokola bato baza ba stupide ba nyokola bato ba lâche ba nyokola bato baza ba naïf sou ba yibi yo déjà ba faiblesse na yo et si di ba ko lâcher yo te ba ko tikaka yo te bien aimé en Jésus-Christ na pas si wana makamande na ndenge na kolela mbala moko Benadad ayebisi bilanga nga eza pe bilanga na yo bamboka oyo batata na biso babotolaka na longo akabe po yo apiringa puis kutu yaka na Syrie na mboka na biso babalabala mosusu otya kombo na yo chita kombo ria akabe premier ate yo zanga akabe bi oui mbala moko malobe komi na kolon Nzambe kola tala bitala moto zoba les prophètes oyo yaki na maloba yebisaki yeke sila na Benadad juro ko mona ye tsuko kutane sila na ya luka za stipi abosani ko sila na ye prophète wana aluka ami mutazo kisaye azoka pota abimeli akab ayewo yebisa akab albi akab na ko mona yo na likamuko na biso yo ma kangi babando akab azo yeba prophète angote abi problème nini abi problème na ngai yali batikelaki nga mutu moko boye na bana kosurveille na tala ye balobi na nga mukolo mutu wana akolimwa to kokima ngai na kokufa na esika na ye sika nazalaki na mwa badistraction mo boye na baloka bo mutu yango akimi siko nde nazali onga fona kufa aka barépondre na be mais omérite yango okufa ko okufa parce que ça réponse mo mepesi parce que il fallait obatela mutu wana okufa mbala moko prophète alongoli bando atali ye boye prophète albi oui na ye koyebisa yo muto oyo Nzambe ayebisaka yo soko moni ye amuto mabe Benadad sila na ye yo sila na ye te okomisi so camarade na yo okomi na ye tongo bras dessus mais eza nini na katno lokolo komisi pire camarade na yo bomoi na yo pe vi na yo nyustu ekomi epai na ye yo kokufa na esika na ye bien aimé en Jésus-Christ boyokaka ke na suka Benadad asengaka babome Benadad wanaka abalukili Akab pona nini mokonza mboka akomi pana ye tanga abalukili Akab asali ba Israël boyo Israël koti passe batukulia passe koti po roi buzoba ya liboso arrange ngote aye okoma buzoba mibale muto ya komisi avec komisa susu camarade ka muto abalukili Israël peuple Israël akoma na passe pona kolia namda sala buzobo yo roi aotambusa mboka mabe azo ba décision ba lamu te mais muto azo souffrir peuple bato bakoma ipona kolia ikoma ki pasi mboka komi na mikaka tono makamade Benadad nyokoli bango vrai ko nyokola jusqu'à ce que Benadad atindaki babomela ye Akab oyo tango Akab akina guerre
baki ko bunda bituba benada la tindi alubi na guerre wana boyo ke bobo mutu musute bobo makaka roi kaka Akab o batiraki flèche ekenda kozwa Akab nde Akaba akenda kokufa bien aimé en Jésus Christ bikela mona Yesu Masia yoka makambo yo yoka histoire bien landango bien omoni naivité ya moto ezala mingi na kati na bino na ba famille na kati na vie ozana mutu moko boye akoma ko imposer tam so ozana ndeko moko boye na membre ya famille leki na yo moko tam so ya na yo moko akoma ka poyo sa likambo yefu mutaka ko décider likambo na place na yo ndaku na yo moko ozana mwasi na yo na mwasi na yo bobalani mais muta décider na ndaku na yo moko te ezana grande sœur na yo to petit frère na yo to grand frère na aka côté mususu ye mutakoma ko mfuka na ndako na bino ye mutakoma ko zoba décision na ndako na bino yo moko kolo ndako oko zo décision te frère okoma kaka ko yoka ya mutalobaki grande sœur azo ya awa okomi ko lenga grande sœur pa bengi na musikabi mwasi na lo sakana na zo ko yana ndako boko yebanga okomi ko trembler okomi ko banga quelle lâcheté quelle stupidité ndako ya yo moko okomi ko lenga grande sœur wana azo ya mais ndako za ya yo grande sœur de personne ndako na ye mais akoma ko décider na ndako pour nini ayeba faiblesse de pour soka lobi kaka akoma léopard yo okoma nini mpuku okoma ko lenga makamuni soka ko lenga soki grande sœur na alobi no likambo de toute façon nazo ya wana na otinda bana na ngai bana ngaba mbonga classe faut pesa babonga classe soki zate yo moko kutu ndako na no futite yo moko kutu bana na yo na ndako na no lete le corps la grande sœur sa mvuki okamati bambongo okomi kotinda moi ça t'a levé mais ndako na to futa grande sœur mtalobiti na ça nini bien aimé Jésus Christ makambo et ça passe et ça peut ndenge ba lata esprit moko ya domination faut faire très attention ba ça esprit ya domination ba mesusu ba zuli yango kisi ya domination soka lobi likambo o ya lobi yango yoko sala yo ba no bima stupide o ba no bima lâche o ba no bima naïf faut faire très attention on ndeko mo na sasa soka bengi yo kaka na téléphone soka yebisio na ana besoin $200 o ba no beta mutu okende ko defa pe okende ko kota ba découvert na kati na banque pour kaka o servir ye soko servir ye te okomi na kati na kimete tant so bombela moi sinon ozoko ko lobate bien aimé Jésus Christ et ça ni quel esprit cet esprit tue tout le monde ceux qui sont stupides bima na kata stupidité ou quitter les stupidités okoma donc so ba décider so ba bika na na bengi to na téléphone o mona muta panique na kata na ndako moi c'est comme ça tout on a eu mais ya nini chérie ya nini oti tiaka ya na rien na sala ngoka nini chérie nini nenge moko pe na mwasi et comment kaka ndeko moko boy sur grande sœur na sur petite sœur kaka na sasa soka bengi akomi ko ganga la grande sœur comme trembler na téléphone mo la toki na kaka téléphone nini chérie nini o leki na yibite sur nini na yibite sur nini na sala o tom so ba diko lela na kaka ndako o la nini hein bonne stupidité boy bonne lâcheté boy il peut pas loba rien pas décider rien pour la nini muto ya solo banakat na ye azan esprit ya domination azan esprit ya dictat so azo dicter so azo loba yo so lenga na kat na tere lenga oh mais kaka voilà oh ndeko moko oyambi ndeko na kat na ndako na yo oyambi mupaya na kat na ndako po grande sœur so grand frère aye na kat na ndako abandi ko mvukilo mwasi ko gangela mwasi na yo na kat na ndako akomi ko loba azo so ba décision kutu soki kutu pene kutu to gifle mo yo vanda yika kata canapé oko kolobate tam so tshemu tuna sozo ningisaka mutu ozo kolobate quelle lâcheté quelle stupidité alors tant on ne bona ko bima yo komolo pona ngai kolobate pour ngai tsuna lobaki stupide lâche naïve atala kia pour lobite adaki au lobite yo loba kaka ko mirbe o te pon ngai po yo mo yibinga na toma ba otomboki na wapi e pa wapi yo tomboka boni lâcheté boy ko ngoto boba boy kele boyoma kaka mutasa ko na olote le mo lobaki non o zanda ko nga wa ta mwasi nanga yo ko uta libande do ko sala na mwasi nanga non ponga
ngana ya kusakana na oya yote yo poko yo ya kusakana na yanga te supa bala to biso yo bala te oyibi pasa di bala te donc oya kusakana mo pareil pe na yo 4 mois ndeko mwasi na kati na ndako na yo grande sœur na to mama na yo ayaka na kati na ndako mama na yo alongwaka na ndako na ye pa ya vandaka aye na ndako na ko fingelo mobali ko dénigrer mobali na yo yo moko kolo mobali okoka koloba te bando fanda kaka okoloba te bozo gumba ka mutu bozo koloba mwasi na mobali bona mwasi akotu kuna na kuzela bibo mona tamusu mama zo na neti na cuisine ko gange na mobali no pe na zoba yo loba zoba mobali yo zoba yo sakana bien-aimé en Jésus-Christ. Quelle lâcheté, quelle stupidité. Nous avons décidé que mon père n'a pas sakanaye. Na maman na yo, yo m'toko sa parole, yo m'toko loba. Yo m'toko de maman non. Trop c'est trop. Le niveau yo comme il est voté quoi ça mon père là. Malgré dans nègre aux autres mais de langage déplacé aux autres là, y a ngoté. Oko que ni la boité, na boité. Mais ça mon père nanga parce que yo pe na carte na mariage na ndoko saraka tango obotangai okoko ndima jamais bandeko ya mobali na yo baya kosakana yo. Alors pourquoi yo sakana ya mobali? Mais faut sa décision. Décide-toi pourquoi ozaka boyuma yuma ka bokaka tanga obimaka ke mama makamasa mukona ko tombo kapena ko azalaki wana lobaki te pourquoi azalaki wana lobaki te pourquoi kaka bomimira kala musika oh boy ngapona oiba oh lo 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 non non okomona mutu moko yaka kumvuka mobali na yo kumvuka mobali na mutu amina bamususu kutu camarade kaka akoma kumvuka ye na kati na ndako mobali na ye oh na moni akoti olambeli ye olambeli te ndena yebisa yo kaka akolambela ye pete pour moninga na ye wana atindi makambo alambela mobali na ye te alléluia quelle lâcheté ndenge moko bandeko mibali ndeko mobali ye kaka boyo okoti na kati na ndako moninga na yakoma be master oh master bon momi wana za wana oh azali azabo ana chambre na kushina olamba ozolo papa ya kubata mabata aoba waza na kushina olamba bon seconde ni na biso yo kana na opa focha ile bada oui donc on a oh yo moko ko décider te yo faut pas décider la place na yo faut pas le la place na yo donc quand na yo autorité et ça te sagesse et ça te bon moto kufa bozoba bon moto kufa bima la carte na likambo oh non libala eza likosaka na bote mwasi ndeko mwasi mobali akoma kobeta yo toboyi te mais ekoma koleka kobeta ya koleka okoma kobima matutu okoka koloba te soko keka boyi na litutu na yo na tutanaki o na kweyaki okweya combien de fois donc ozoko koloba te naïveté mbongo okendaka osali mbongo na yo salaire nyonso bakangi akoma kokanga nyonso ye moto akozwa badécision yo okoloba kote eloko te ye moko na mbongo na akesomba bacostume na ye asombi ye kutu do atika yoka na lipapa wana basi mosusu baza wana kutu portable ezalaka te babotola ye portable na mobali akozala na portable te akozala na accès na yeka moko te donc kutu eloko moko te akotya maquillage te akosala boyi te kele na évité likambo yango eza nini? Bien-aimé en Jésus-Christ, mes prophètes, makambo azo côté mais makambo nanga te nkolo alobi makambo eza mabe. Oyo ndenge izo memelango na ndenga mabe. Soki ezali na cause de likambo d'accord, mais na ndenge yo komoko memelango eza esclavagisme. Boniko, boni, muta loba te. Mibali mosusu pe nde baza na mwasi akoma kogangela ye mwasi akoma kobambe banzungu akoma bamba ye bamofinuku ya nini akoma mo bakikalungu oyo kaka mosusu lutu pa na kaka ndako kaka mokoyo kaka oyo te soki kaka bimi o jour ezali na kodeside jour ezali na kodeside o kodeside na nini azalaki wana pourquoi olobaki te quelle stupidité quelle naïveté non faut soit décision faut loba et lui qu'on va que faut finga to au bétande non mais la carte prends-toi comme un homme zala na sagesse zala na intelligence ndeko mobali akoma kaka kofinga ba parents ya mwasi kaka ba parents ya mwasi kaka kofinga ba ko dénigrer bango ko komisa bango ko mais yo moko ko koloba te yo koloba parents oloba non ndeko voilà ba parents kaka kofinga ndenge moko mwasi akoma kofinga ba parents mobali makamande na ndenge
soke komi kaka makamba kotinda mbongo to ba para bazana Afrique soke komi na ngonga oya ye moi ça tinda ka ba para na ye ba tindi ba kamana mais oya yo ko mekate moi ça yibisa ko mekate pour ba para no ba bandoki ko meka kotinda te ti lelo ba msuba ba 15 ans ba 10 ans atinda ke lokote akoma ko banga pour moi na ko yiba pour akende tinda aso batama aso banga pour nini moi na lo mais moi na ya sala ona vis-à-vis ya zo mona ndenge moko pe ba mibali msuba sali wana. Donc, alingaka kutu te kote moi si na ye. Ba parana na ye kutu. Donc, moi si na tinda ta iloko kote ba parana. Kaka onomba, baso bandokia, bango batabali bana, bango basara ki boya, bango mais kote na ye, ba otonga ndaku, abongisi bango ndaku, a changer bango ba chambre, ba kamane na nene, quelle naïveté. Yo comme ça mutu boy na lona ba position bo ndeni. Stupidité. Yo ko lobate, et loko mokote. Bien aimé, faut qu'on bimana kati na iloko, quitter la stupidité. Faut qu'on se prenne en charge. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Au sein du commerce, na yo teka biloko na yo. Moto moko akuma ya ko defa biloko, afuta kana yete. Mais soka ye kaka ko lenga. Faut devisa ye kaka. Ya kuma ko edingwe kaka. Moto makasi kaka ko. Donc yo moko koma ka soka keka mbalo soka ye na ko defisa soute. Pour ndena na zuma na futa kana ngote. Oh, naïf, vous a lâche. Le ban Hitler. Non, ba nyongwe. Comme belé. Futana ba nyongo na simozubilo mais zoaka na yo batwana lokolo ba yebeke ba monela yo ba bando ya ko sokaka biloko na yo tekaka po ba yebiko lo ba yo te ba bando ya ko defa na bango ba monela yo pe magasin kweji pour na ki l'acheter na yo pour na bozoba na yo bien aimé en Jésus-Christ. Ah ba na nzambe foko za mayele. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 le bi un homme juge de tout. Mais cause à la fanatique te, cause à la paix sentimentaliste te. Bandimi na Yesu Masia na kat na l'église. Na kat na mangomba. Azo mona pena ke pasteur, to prophète, to nani. Azo sakana na mwasi na ye na kat na l'église. Pe azo bimana basi ya bato ebele. Lelo bimina oyo, baby bozo mona. Mais bato baso ko décider te, baso ko lobela pe pasteur te, bas stupide, ba lâche. Vote monikaka biso to yaka na biso tutala biso ka nzambe tutala yete. Oh kobenga bato ka ba dadi banani ozumona peke dadi na bino makamba zo sana kat l'église eza cohérente jamais bato bako accepter biso beaucoup tile mate po boloba kaka tambo ozon banda bolobi église na biso kuto makambe kuma ko leka kuna makambe mais décide toi pourquoi tu n'arrives pas à décider, pourquoi tu n'arrives pas à partir. Okoma mingi so bazonga kaka bakata manda baloba kaka anomalie et pas banga sambela kama be pas ba bezu sambela kama mais mukoloteke a décidé mukoloteke a sa décision muk lâche oza stupide parce que zo mona makambo o yelike et singilité na basali na nzambe te ba na nzambe bazala mais yo zo mona ngo oui mabe ko zanga te mabe zala mais oyo humilité ngoma la peso se répéter pozo vivre zo mona. Ba biso ba kumo lela mais vous êtes lâche o yaki na kat l'église ba kamati bana na mema na kat l'église ba bimi na bango na pasteur abimi na bana na yo a sente bana na yo o a lâche parce que ozangi mayele senga ka mayele yango na eloko nyonso bana na nzambe pour réfléchir pour répondre faut au vendre na ba réfléchissement aux en la sagesse ya kundimaka nyonso te kozana na connaissance ya kolobaka te kaka yo non eloko na yo non ya kolobaka 8 kokaba ndako na yo te po soko yebisi mutu ke ndako na ngeza ndako na yo mutu wana mokola ko yana kati na ndako na yo akosala n'importe quoi po yebiki eza ndako na yo po yo pesa ye accès maloba no se lobama chambre ya yo eza chambre na yo chambre ba marié mais mutu nyonso akoma kokota alali na mbeto ndenga lingi parce que eza ka mbeto mutu yena ndako na yo komo yebisi bon eyaka ndako na yo oza na pongi keno kolala na chambre na kati na ndako mbeto ya yo oyebi esprit nini aza na mona na kati na nzoto na ye po ko elalisa na kati na mbeto wana akoya kotiki loba esprit ya nini lobi okomi mobali na yo akomi impuissant lobi momo mabote komi mobulu nani amemaki makambo na po mutu oyo olalisaki na mbeto wana yenda amemeli yo esprit wana décide toi non mutu aye na kati na ndako na yo kende kaka ko se servir po ndako na yo akoti na kati na nini misuni nyonso tu nyonso yo tshaki kuna nyonso mikila nyonso tu yo kaka tu oyeboya ezali soki 10 mikila encore ye pa alia yango kaka loko sans semoule sans fufu alia yango kaka neti kaka bopa atiki de
oye boye kutana nzonga makambo asali boye atikaka mikolo boye sherehe ya kolia nini ye pena makambo asalaka ya mbalo na kotikile te lâche kende koservir ye yo nde servir ye yo kokamba otikile ndako opesi nyonso okabi bokonzi okaba nyonso bongisaka langage na yo mwasi na nga mwasi na yo akokoma mpe mwasi ya bato po yo nde moto olobaki bongisaka langage na kati na yo bongisaka maloba na kati na yo bana na nzambe bikelemo na yesu masiya Matthieu 24 bokeba ete moto apengisa bino te baseduire bino te baseduire te moto apengisa bino te maloba na nzambe eza maloba teke ono fo nzambe atinda baange baya yo mutu nzambe apesi yo connaissance nkolo yesu masiya apesi yo intelligence ya koyeba likambo ya mabe na malamu soki okendaka kaka na makambo mabe yo moko koka kodeside te kokanisa teke yesu asepelaka na yo non yesu kutu ozopesa kanda soki ozalaka stupide ozalaka toujours lâche ozalaka toujours naïf bima na makambo oyo avo deside likambo to oloba likambo fo na kati na yo osengaka intelligence na connaissance na baconseil soki obangaka koloba makambo ndenge okoka kodeside te senga molimo na nzambe epesa yo sagesse na intelligence yawe azosenga na kati na yo osenga mayele na connaissance ezala na kati na yo mpo te na kati na bato mingi bomoi ya bato na bamboka na makambo nene ekufi ebebi mpo na kaka na makambo badesizio mosusu bindimandima ondima likambo mosusu okende kondima likambo moko na famille ya bato moko kuna ondima niongo moko boye niongo wana bien aimé ya jésus christ nakopesa ndakisa ya ndeko tozalaki na membre ya famille o chef de famille na ntango ya kala biso ozalaki bana meke koko wana na mwasi na ye basangisiki ndoki ndenge basangisiki ndoki na bango sikoyo koko oyo ya biso ya mobali mwasi na ye na famille mosusu basangisiki ndoki abasangisiki ndoki koko ya biso mobali wana akufi kokufa akufi ake na ye bato na famille biso bakufa kaka bazokontinue kokufa bazokontinue kokufa bato babimi bake kosala barecherche bazo kocomprendre ke mwasi ya koko wana tika kaka wana nde motu azolia bato babimela mwasi wana bayebisi mais non biso soki tokoki kotalisa makambo yo kaka moto omonana alobi nini ali bon bozoyeba te tosignaka contrat na ndeko na bino so tolie kote na nga tolie kote na bino mais sikoyo ndeko yango asakufa koko wana asakufa na ye donc mwasi sikoyo akonesi kolia na famille na biso azolia na famille na ndenge ya lingi parce que contrat si basigna donc so totali bien na kati na mateya oyo membre ya chef de famille na biso wana azalaki stupide aki lâche aki naïf mwasi soko amondeli ale mwasi ale azokota azokoshina azolia makambo nde na ndenge oh bien aimé en jésus christ bien aimé en jésus christ faut faire très très attention olinga mwasi ozomona peke mwasi oyo olinga azoshina yo oyibi peke mwasi azoshina yo même mutu akoka kodeside te bazoshina yo pena bazolela yo bapeza bazomona mpe bazoyebisa yo kaka te omoni kaka eza bolingo bazoshina yo ndenge moko ndeko mwasi mobali oyo alingi yo te ayaka kaka mpo ashina yo ayaka kaka mpo oyo ayebi kosalaka ayaka kaka mpo ayebi kozala mbongo soko aye asengaka kaka mbongo asengaka likambo moko na bolingo mpenza na kati na motema alingi ne yo te mais eloko alingi kaka kati na azwa kaka mbongo na yo so mpe opesi mbongo te omona kaka atombi koya su te yo mpe okoma kaka zoba oyoka oyebi kaka mpo aya fo olobela kaka makambo mbongo oya te oyebi soko nakoya te non mais fo ya parce que nabombi 500 euro mo bon nazoya voilà lâche ozo comprendre que aye ne kaka pona mbongo tanga yo kaka kombo mbongo aye lâche yo bimi kaka donc nzambe na ngoya kosepela makambo ya bopwani ozo comprendre que muto oyo mwana mobali alinga ninga te mwana mwasi ope alinga ninga te mozo tingama na likambo oyo ndenge nini mpona nini ozobima lâche boye mpona nini ozobima stupide boye ndenge batata mosusu tozomona na kati na mboka ya baafrike tata monene mokolo mabima na baujana stupide bana oyo bana bakoko na yo oyo baza bakoko na yo donc okomi kobima mpe oke mpe na bar ovimbisi mpe libumu ozomela mpe bi obanda obina nde mpe na kati ya bar bato batali age na yo c'est stupide na age na yo okokisi 70 ans mozolinga obala mwana 20 ans moza stupide
Pour moi, non, il y a que le bala wana ba âge wana. Il y a besoin à vivre. On a besoin que ne banganda. On a besoin que ne wapi. Yo ke ko bala ye. Suko lobby nango yo pe muta liboso so lo bakaka non mona na moi sur la bala akoma ko tromper ngai akoma ko tromper parce que âge na yo na ye eza concordé te. Abando ko kosa yo parce que et puis si yazo dinga ke sepera yo poso yo so sepera déjà. Et puis si yazo dinga ke sepera yo suko yo ozo dingo empêcher. Voilà. Il est meilleur Jésus-Christ. Na âge yo komi. Luka pe o bana mutu moko na âge o yeli ke yo na ye mentalité ko kende bien, yo na ye na bien aimé en Jésus-Christ batu musu bazo bima stupide. Yo ko 70 ans, ozo ke de bana mwana ya 20 ans. Hein, 21 ans, 22 ans au bali. Yo 47 ans yo ko ça ba 80 ans mwana ona bana za pe na yo po million c'était asimba yo na 4 ans c'était wa stupide. Wa zoba. Ozo raisonner bien te. Tant que vous avez 35 ans, vous avez 90 ans, à boire qui a tiki. C'est ça que vous ne comprenez pas. Ce qui a landi yo, a Orlando le bar, vous avez mbongo. Voilà, mbongo là yo. Wana mi tukana yo. Voilà, wana ne Monica landi yo. Azulanda yo pona. Azulanda pona alingiote. Non. Quelle stupidité, quelle naïveté, quelle lâcheté. Bon, monte koufa, bon zoba. Batu mingi, bozo pesa faute nan Nzambe, batu mingi bozo fait pesa ka, oh non prière, mais makambo yozo décidé, eza concordé te Nzambe azo sepera na wote. Suko yo lingi Nzambe ko tulu na likambo ndenge nini. Okomo prière kaka, non, nazo comprendre te, mobali yo vraiment, mobali yo nazo yana kat na prière, Nzambe atsapo mona mobali yo na lingi etro. Mais mobali ngwa lingi yo te. Ya koma ko lela yo kaka so ayena kat na ndako na yo, afute na yo ndako te, akolia, alali, asali bakamunyos tout, osombele bilamba, opesi ba chaussure, opesi sur mbongo akei. Mais yo wana ka yozo luka, Nzamba sala, pa kuma mwasini, mobali na yo. Ça stupide maman. Ou lâche, ou naïf. Parce que na kat na yo donc tout le monde ke siko ozo ya Nzambe a ça la prière pour Nzambe a soutenir les cambo. Dieu ne soutient pas ce genre de choses. Nzambe soutient bato bazangi mayele te, makambo beauté et pesa Nzambe kanda pour les cambo. Faites attention à toi. Bima na kat na stupidité. Yeba na kat na te makambo susu ba décision susu zo bana ba comment souffrir. Pour la décision papa zo. Ozo décision moko boita susu moi été. Yo suko okeko bana mwasi okeko bana azana bana na ye yo pe ozana bana na yo ozana bana no misato mwasi po bana azana bana na ye 5 botina katanda bana na yo moko bakoma kolala nzala mwasi nazo lali sabango nzala ozo mona penza là sabango nzala mais papa zo koko décider te alo bapona bana na me bana ya mwasi na bazo lia bien kaka par rapport à bano ya ye akoba simba bana ne makofi akoto boli ya yo o to liete pourquoi boli ya kite oh maman appelle sur le côté papa pas le côté mon gars vandi a vanda moi le bela moi c'est ça bana bali ya kite pone azo banga a olenga bana ba mingi ba ko souffrir de kambo yo bana mingi ba buko mina kat na makambo ya passion yo mususu kutu moi sona azami na bala te mais moi ça est beaucoup to mobali na bana. Mais bana ba kuma ko nyoko na bana ye mo ka zo mona tam suna kata ndako bana pe ba liete bana passe mais papa zo ko décider da ko le baté ce que moi ça bimi ka ko yo ye mo ko letali na ko le belaye vraiment oh kaka ko lo ba ka ko miri mais makambo zo beba na kata ndako bana ba zo beba na kata ndako ba lo bebo maté ba lo bebo tate mais na kata na singlo zo la moto ozala na mayele oyi ba ki non na kati ya na ka o baza bana moi si abosu na continuer na ye bana o ba na un jour problème ni yo décider les kabo passe côté na kat na libota passe côté na kat na bana ndenge moko pe mama o bana mobali wana akoma ko nyoko la bana na yo na kat na ko betelo bana ko nyoko la bana makamane po bana na yete tamsuko la sa bonza la tamsuko sa ba makamane yo moko mama ko lo bate yo zo batla ka bolingo na yo oh mon amour mon chéri bana bazo biso papa moi na pena zo biso mama papa linga ko bima na ngai linga bima yo lo kuna na mbana ngote mais moi na zo lo bana makambo ya solo papa oyo mobako alinga violer mwana na yo na kati na ndako alinga sala o kudia nsusu kudia maki azo yebisa yo me mama lokolo za lâche lokolo za stupide lokolo za naïve
ozo ibate mwana pe lobi mwana afige na ndako bana biso bakoma kima na ndako pona ni na makambo mwana afige na ndako azo yebisa mama ki papa asala yibo papa lingaki ngai abana ko tsaka lito obali ko tomboka non yo mwana wa bebwe kama na yo aduma benga obengani mwana ok landela likambo so za mayele pourquoi mwana yilinga makambo landela ngo yibango oyiba non fona la likambo pas à pas na yiba qu'est-ce qui ne va pas c'est que likambo moko ezali mobali na gata mobali na ngame na cha confesse mais peut-être ils ont les camots. Bien aimé, faites attention à vous. Faites attention à vous. Boza na mayele, na kat na bandaka. Boya mayele na ba famille. Boya mayele na bato bozo vivre na bango. Makambo news, ils ont makambo wité. Il y a d'autres choses, il faut dire non. Il y a d'autres choses, il faut raisonner. Aux autres décisions, aux a lâcheté pas ba lâche. Bazo nyokoma, pe nzambe apoyi comme on a lâcheté. Pour nini yo linga ke eloko moko na kat na eloko na e na bato bazo futa bato bazo souffrir bato bazo lela famille zo souffrir pour okenda ko signer contrat moko boye sur likambo nini ba boto de bino lupango pour nini onima ka sur contrat moko boye okenda ko ta sur banque Lambert okenda ko ta ya okenda ko ta banque Lambert sur ya $5,000 na $5,000 wana osali sur ba 3 ans ko futa te ale mbongo yo ko koma ba 30,000 sur ba $30,000 en les prix, il y a le pain pour l'année, il y a naïf. On dit, ah, bande wali mais falo yebi sabi so bakambo nde ba votu le pain te ba to so bakomo souffrir ba ko bi banda pona kaka yo naïveté bimana kat na likambo bimana kat na likambo nzambe na nguya mwana na likinda Yesu Masia mokonzi ayeli bino mateya oyo po bo sosola po bo comprendre que asepelaka na ba stupidité asepelaka na ba naïveté na ba lâcheté na kat na vie faut la moto poza mobali ozali mama na kat na yo apesi yo mayele na connaissance na intelligence oyo bazangi yango bosenga sagesse tanga mate yango bimba nyeso wana tanga ngo bien na proverbe bandango tana ti na sisi o to pisa mate lelo okomona ndenge nkola toloba atoloba kala mayele boko bomandako na yo okobebisa famille na yo okobebisa pays na yo pona likambo yo yawa boyi yango ezali molimo moko esprit ya diabolo eza esprit satanique bimana kati na esprit oyo sambelaka nzambe tu apesa yo mayele balobi na yo to décider vague non na kati na yo esengeli ozwa décision moko oyo yalike décision moko ya bien oyo yalike ekosala bato passe te oyo soko kwesamaki na likambo moko boye na kati na yo lobi okwesama so na likambo wana te oyo bati non babubaka ngai na bakati babuba ngai so na likambo te mais yo okosama kaka na likambo oyo na église bakosa koka na kaka na likambo oyo mibali so combien de fois babima so nini pasteur abima na yo ayeko bima na yo pasteur azoyebisa yo penza ayeko yebisa yo pasteur azoyebisa yo mama fo ya pona ba problème ozalango nga moko fona sukula yo fona sukula na baptizo osozwa baptême mais azozo pena bassin na kati na ndako na ye azu huile de l'olive aye po asukula yo yo nde bébé ondimi na yo pe maman ondimi ape a violer yo oye pe komoloba makambo asala ngo oye pe ozo témoigner na l'église ozo leka na kendaka boye azu bassin akamata acheboye et puis asala nga boye yango na ye koloba pasteur oza naïf oza stupide oza lâche buzoba na yo yango sikoyo ozoya ko témoigner na ba témoignage musu ba salaka botel bolbi yango muto est-ce que ça ma yire makama soloba musa soba parce que na makama ne tolo non pasteur non makambo comme trop loin o lu suranga non oh non mon limo na te pasteur non parce que jusque là kamata nzela bima kende eza église mabe bima suko yo nyokoma o lobi nango komi ko loba ba passe na mona église wana biloko salanga ba kotso ba bien-aimé à Jésus-Christ hein bien-aimé à Jésus-Christ ba miso ba somba le pango non mokambiaye o pasteur ayo o somba na lupango na ngana zala ba buku na ngeza mo bulu somba na compte na yo bonga na ba ko futa lobi o somba le pango tshemba komba pasteur le ba ko futa futika moi e bozo moi mbali okomolo baka na tsaka kombo na ngai na kombo na wana na kombo wa naïve ba monela yo makamane na nini ba misusu ba kota wa ba misusu ba ye o
ba ONG na kati na église basalisa ba ONG mama pasteur asali na pasteur asali okoti na ONG boye kotia ba fond bamisu bayena ba fond na bango to soutenir ONG po ekende liboso okamati 10 000 na yo ezaka na compte oyo niokomela okotela bamakende ba oyo kotia bato misu baye kotia pa pasteur le babende na ye abende na ye bokumbo lela ozomona pena ke pasteur azobimisa na ye bamagorodo na miso ya bato azobimisa bato bamagorodo na libumu abimisi bato batonga na kati na libumu ligorodo deja ezaka na poison oyebi yango bien mais ozolinga kaka baloba na yo et puis ngai nde na lia mama moko babimisi niao en plein air bato bagangi niao abima na libumu ya mutu babiloko ndenge wana oza naïf wa lâche et puis ozoya bon na église wana biloko basalanga basala yo poza lâche po bayebaki yo bakobuba na bango yo po bato bato bayele na église ndenge wana abimi déjà avant d'être abimi non oyo eza molimo na nzambe te mais yo babubaka yo okende église babuba yo ochange église babuba yo okende église babuba kaka babubaka yo bima na kati na makambo yo senga na nzambe abimisi na kati na likambo po mokolo kokufa mokolo suka na yo okokende na enfer po ozalaki lâche po ozalaki stupide po ozalaki naïve okomona enfer nzambe asepela na bato oyo te kola mona bino kolo asunga bino abatela bino tozosenga yawe apesa boyebi apesa mayele apesa connaissance bobima na kati na yo partager mateya oyo po bazala bato mosusu bozomona bango azoganga ozomona mbinga mutu oyoka voya mutu lâche voix te aganga bazotali lokasi kutu mobali kasi peut-être mobali mpenza eloko te ko yoma mais non otala mais yango oui c'est comme ça yango fo kabola mateya oyo kabola mo partager mo pesa bato mosusu bayeba te bato mingi babuba ma en tout cas na kokosa masusu te Seigneur Jésus-Christ kumbama chanjolama netolama po ozali malamu na pamboli yo nzambe na nguya mokonzi yo sepelaka tolobi te bato babima na kati na stupidité babima na kati na lâcheté babima na kati na naïveté yolobi te bomoto ekufa bozoba soko zala makambo eza bomoto ekufa ezali bozoba yo sepelaka te ke bato na yo babeba yango ozosenga na bana na yo tata babatela bana na yo bakanga bana na yo na sengo bazangaki mayele opesa bango mayele pe opesa bango oyebi ozongisa bango olakisa bango yambo likambo moko ye nanu te tata olakisa bango deja na bandoto na bavision batelema balongwa mpo eza motambo monene oyo bato mingi bazokomiyeba te bazalaka bongo me bimisa bango na kati na likambo sosolisa bango mateya oyo esosolisa bango emonisa bango bamona yango na ndoto mpe na bavision tata pambola baoyo bakwesamaka na kati makambo oyo telemisa tata nani yango akoki koloba te akwesama na likambo moko te azalaki lâche na likambo te moto moko te balâche te ezalaki ndenge ebene mais ekóma lokola bitidi te ekóma lokola te ke ekota na kati na misisa ya bana na yo ekóma lokola ke maladi na kati na bango babima bimisa bana na yo bimisa mpe bapays na biso na kati na makambo oyo bapays bamboka na biso tobima na balâche te makambo ndenge tosinya bacontrat ya ndenge na ndenge na bapaya na bamboka paya tokamata bawolo na biso tokamata badiama bakolekte na biso topesa yango sanke tozoba intérêt ndenge bakomi koya kosala oyo bango balingi po te tosusu tosinya bacontrat po te bakonzi na biso batata na biso basinyaka bacontrat lelo tozofuta yango lelo tozopeye yango mwana nzambe lekida tata nandimi te mokonzi yo kopambola nandimi te mokonzi yo kobenir bana na yo na pamboli yo na kombo na tata o no pusana le bongo amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, vous avez bongo na quatre machines na bina télévision Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Vous partagez ma théa oyo, kola mon nabino, kola za nabino, tout le monde ni dimanche zaikoya, kola pambola bino. Amen.